Boto bandi MDG de TV Mafuta Sikizani Ngabino en grande dame avec un grand G bandi au cadre actualité, les amis, et puis si pas si peu mawa. Et navandi ka bwende batinde la biso ba matière. Namoni ka ba vidéo mo ekotelinga twin misato. Moko nango yango na cheli bino bo mona ndeko na biso mobala ko sala fier wana. Et misusu mibale malheureusement mona postango ezate sinote donc ka nande nazo koti yango YouTube akanginga chaîne bandeko. Pour nini oyo mwana sisa kumbona na suku ezate film bata mitaka le kosa siko ya mabe eza nini bandeko kande bomoni tata nazo sa fier na vidéo ana fête aza na fête un moment à se retrouver na toilette s'il vous plaît c'est l'explication ba pesinga la fille aza fille d'honneur ce qui fille de flair bana baso yo de ezaki fête certainement un mariage bana baso babina rawana. Et balobi nanga, je connais pas son nom malheureusement. Tatinde lingai ba vidéo alobi nanga ke et salemi na suki na Paris na France en fait. Mamba boye bolimbisa nga bande ko France mais mamba boye mingi ezara na France. Mi bala France to yeba te so ezali kamuni bazara na ba problème mitu baza en fait mamba le na France na basi na mi bali bazala na France mitu na bango ndire ezala na ba problème. Mitu na bango ndire ezala na ba problème do ba vivre na monde na bango. Ba vivre na monde na bango. Et France, Belgique, et bamboka wana pardon. Pardon, Congolais bazana bamboka wana pardon. Surtout France. Bandeko balobi nanga boye mère moi mobali wana azaki na mwasi na ye na feti. Donc ndenge azana avandaki azaki na mwasi na ye na mama bana ye. Siko na mitu na fille de fleur wana certainement balingane lika wana azali kangu na ye so ataso azali likangu na ye quand même mais ils a respecté ils a respecté donc ne balingane lika wana bakena bango sa mamba salité na toilette siko na ebité bazaki na sa kwiti parce que ba o filmer bango la fille normalement ataso ozo sa lelo ndenge wana oza quand même na okozala quand même na prudence ozo kengela. Même na image, vous pouvez sentir lilingi ya batu na likolo ya mur. Donc bango ta bakoti wana batu ba mati bazo filmer bango et ermo bozo ka koseka ya batu. Boka koseka ya batu de bo filmer bango bazo seka. Tata na biso wana bomona ka ndala tikitoko wana akiti tina se abando lembola niabu azo lembola niabu et ndeko mwasi azo gémir les amis akoti adoite bando bolimbisa ngai bolimbisa adoite alemboli un moment azui pantola kitisi pour que nous sala maambo et la fille a poussé atindi alobi te continuer ko sisser donc et souki kana ba image yango suite ezate na ebiti so ba suite mususu robima bande ona ngai na ebite communauté ya soni oyo tozokende wapi ndeko na ngai JDK Mopao asalaki émission moko je crois na chaîne na ye wakangaka je crois ezaka année passée abeta lisolo ya mama moko na France PK entre France ou Belgique mama moko ya mokolo akendaka fête mama na muke atelemi chaque 5 minutes atelemi ake toilette chaque sikoyo elamusi curiosité bati yango mama olika munini ata to diabète yango pe boye te siko bato bamonaki tellement suspect ke babime mama okenda osani na toilette bino boyebi ka bato basinya biyoma baza bato mitu bazanga te balanda mama wana bake kokengela ye vous savez quoi mama wana atambola na ba concombre na ye alatisi yango ba sachet akotsa yango dio moko liboso mongo na sima elobe nango JDK moko na couloir ke mbuta dans la sima musu na Jérusalem de so ake na toilette wana ke ko se soulager akoti sukuna yoki bilengi après asise azongi na sac ya kozonga o babenga yango obsession to babenga yango possession démoniaque ya niveau oyo possession démoniaque posa nzoto ya modèle aboye possession démoniaque tu es dans une fête pose kangio na fête
ok kota na toilette na fête s'il vous plaît toilette publique oyo bato nyonso bazoya se soulager na fête s'il vous plaît na ndako na yo te na fête ebo bando sala makambo ya salité na kati ya toilette na fête meno attendez toza na mokili nini bandeko na ngai nazoyeba te ntango tozoloba na bandeko ke nous vivons des temps très difficiles fo bato balukela ya nzambe bato baokanisa ke non toyaka koloba bilobela na baémission na biso toyaka toza na besoin ya bavie et pourtant nous conseillons des gens. La Bible dit derrière toute chose il y a un esprit bandeko na ngai jugez bo jugez na nobino moko jugez en vous-même molimo ezokamba bato to mpe ezoanime bandeko eza molimo nini parce que tozaka na milimo mibalo ekambaka bato ya nzambe to ya satana. C'est vrai, il y a l'esprit de l'homme aussi. Mais molimo ya moto ekotina moto na bamamba bo moto na bamamba bo moto molimo ekokamba moto asa eloko ekoza molimo nini les amis oyoko o Bible bengi esprit impur esprit démoniaque satanico. Ces gens ont besoin de Jésus et de la délivrance. Pour ça, nous autres, il y a un niveau à boye. Il faut que l'on combo. Ou ya ma mususu. Bande onanga na éviter so bo réaliser les kamu na kati fête. Quand de bo moni azo bina wana azo certainement za na batu déjà ba bande ko filer bazo landela bazo tala ba mouvement bazui pe ba vidéo pe nzamba lola. So que za solo tato ana mwasi et que na fait on a na mwasi na ye na mwasi yango. Les amis bolimbisa ngai nayebi ke bolingo ezalaka mwa ndenge mais croyez-moi mobali na nga boye te tokabwani tokabwani parce que nayebi te respect nini to pe eloko nini nakokotala mitu ya famille na nga mobali ya ndenge nini oyo ma famille dira quoi bandeko na nga respect nini nango bakopia mobali ya boye baleki na nga bakopesa beau-frère ya boye respect nini baboti na nga bakopesa bokilo ya boye respect nini bandeko tokende wapi Congolais likambo nini pwani tokomi onde yeba nyama boye ko pourquoi les Congolais tokomi onde yeba nyama boye pourquoi ba Congolais tokomi onde yeba nyama boye problème nini bandeko problème nini na feti oke na toilette otiki mwasi na o na sali yoke osama ambasalité na mwana mwasi mosusu na kati ya feti et plus grave okiti petit na se bandeko na kati ya toilette eza na kati ya toilette la fille avandi likolo ya cuve avandi na cuve afungoli makolo akitisi mutu na se mon dieu satana okomisa bato banyama bapratique diabolique oyo ya koleshaka ya kolapaka ya kofibaka ya kosisaka nayebi te toloba na bato na monoko nini eza pasi pe bazofilme bango baoseka bango mais j'ai pas compris bayokaki te ndenge nini bamonaki te ndenge nini mon dieu okosambwa ya niveau ya boye mwana mobali kuta sambwaka te mwana mwasi mwana oyo aza jeune fille lobi ozala na besoin libala sikoyo oyebisa ngai ta mosusu mpe aza na petit copain nde azana sikoyo oyebisanga mobali nini yango ozwa mwana mwasi ya boye atie na ndako na ndenge video etamboli boye boyebisanga nano okindoki te bandeko na nga les amis epesi pasi nana besoin kutu nalobebele te na video ça fait très mal na conseiller kana bato écoutez-moi la famille il est écrit sans moi vous ne pouvez rien faire tala Satan puissant mais Nzambe est le tout puissant tu ne peux pas lui résister si ce n'est par la puissance de Dieu par le Saint-Esprit oyebi rola molimo santo na vie ya bato ezala nini ezalaka bible ezoloba ntango akoya akonvaincre mokili na oyo etali lisumu et puis akokamba bato na bosolo omoni molimo mosanto role ni ajouer na kati ya vie ya moto to ya bakretien eza kososoliso kofungolo miso donc ce qui veut dire soko oza na molimo na Nzambe te envoûtement et sakana na yo bandoki bodo ce qui veut dire que on se retrouver en train de faire des choses qu'il ne faut pas ezo kipete
onga na muto mayele onga kutu na sabo onga kutu na tambola bo non équipara te yango bomona bato ebele muto mayele mais so abani omela masanga ti alango a perdre contrôle asuba na bilamba c'est ça donc sans le Saint-Esprit okamwa se retrouvera un jour osimbi muto okamwa ondimi te mais nakomi ya ndeye nini. Et pour éviter ça tu as besoin de Jésus. Quand tu reçois Christ automatiquement tu es scellé du Saint-Esprit. Et c'est là que molimo na nzamba bano kamba yo yango moni Bible zoloba bato baza né d'esprit hein bakamba par le Saint-Esprit. Nom spirituel atambola na molimo no na nzoto. Il y a des choses au bato ba mona normal. Yo comprendre que eza anormal. Malheureusement ceux qui sont charnels ba réaliser en côté. Donc muto na molimo santo ana avantage na muto na molimo na nzambe te. Les amis, donnez vos vies à Christ s'il vous plaît. Vous serez épargnés na mambo belé ya mabe. Yo antine bazana ba mbale so ba moni vidéo ba regretter ti. Ta musu ba mela ba masanga. Ah mon Dieu Seigneur aide-moi. Aide ton peuple. Seigneur aide ton peuple, Seigneur aide-nous. C'est triste et regrettable. Comment tu recommences à un niveau où tu ne te contrôles plus. Pourquoi poser ba acte ya boy, ba acte des apôtres sataniques. Na feti na toilette ke longola no bilamba nkele toilette bato bazo osala ba besoin bazo sumba bazo suba bolimbisanga et yo likolo aposa oh mais ezalaka nini bino bokoka kokanga sentiment te ko se contrôler te ezalaka nini vous ne parvenez pas à vous maîtriser. Et raison pour laquelle tu as besoin du Saint-Esprit. Yana bato bazana bakindumba OK. En tout cas, moi, c'est que tu auras le gâté, mais une fois il a Christ et Jésus, a comme la maîtrise de soi. Parce que maîtrise de soi, ils ont la fruit à Saint-Esprit. Voilà. Moi, maîtrise de soi, ils ont la fruit à Saint-Esprit. Bande on a oki ma on a oki pas sinzamba songa biso. Ba Congolais vraiment abonné à Meleki. Changeons s'il vous plaît. Boete yango bako finga ka biso. Bako finga ka biso. Pona buzo bato ambango. Kotondisa ba place ba 40 000 na ba concert to ambango. Mais mboka na biso eko kufa na mambo malonga mambo serré baza tozalaka te. Mais ya buzo bato ambango. Shame, hein? This is a shame. Sony. Que Dieu vous bénisse. Soyez un banois liboso, vraiment abonnez-vous massivement. Et sur MDG TV Mafoutasika, moi c'est la grande dame, mais tout ça plus pour un conseil, partagez la vidéo. Nous avons pas de bonnes choses. Merci, au revoir. Bye.